papi geni basa potelo on a remarqué pas na bango baza batu moko soko déranger alinga zwa charge na ye mbala moko apesa ngoyo ndeza la raté donc ça veut dire ba wuti na ba comportement na bango na ba kombo kisasa na ba comportement ba wuti nango na bangola ba ye nango tina 4 aéroports yo muta déranger bo sali pas même 1 mois bo sali pas même 2 mois parce que lingo zwa charge na ye ya yo opesa ngo mwana mobalo na teki mwana mobalo na baza pe na ba charge na ye oyebi pe vie oya zumena kana kata mboko te donc ça fait dire ba comportement là po batika ngo po ezo sala matro olingaga muntu bosali na muntu pas même ta mususu une semaine apamba o futelanga courant o te futelanga mai o te futelanga gaz o te futelanga kututala ndako ezalaka te babiloko moi si basala po ba aider kasi ezalaka petit à petit. Donc ça fait dire pour moi mais ça là moi 1 mois, moi 2 mois, moi 3 mois, moi 4 mois, moi 5 mois. Ce qui pesa, mobile ko sungo, ce que ça té, o ko tinda mobile na ki moyibité. Donc ça fait dire bango za ka soko lingi azui ba doléance na ye nyonso ba problème ne nyonso alina kinelango yo en tout cas. On a basi à poto, ndenge na remarqué. L'homme prudent voit le mal de loin. Ba comportement là papi gen, mais basi ango justement ko banana âge. Il y a 20 ans, jusqu'à 50 ans. On a basé en haut. Bazo songa lokola bana ba 18 ans. Nandeni. Ba lingi pe mabala te. Et na biso na bango ba couple za na kata mboko na basi to ko kuta na kata mboko bo. Ni pe sala la ngote. Oh, yo peli ce soir. Mama la zo saout. Surtout basi baza na kata mboko papi de la zo mi tout et ça la compréhension incompréhension. Compréhension la façon boko impossible. On la zo ebisa na ba jeune. O ba kinda ko lala na banda kwa basi wana boy. Basa la très attention. Pour basi la mi tout ça la bien te. Bo comme ça ko lala na butu ba tu bi opembeli. Bo mo tout ça la bien te. Donc basa la très attention. O baza na incompréhension moko impossible. Oh ya lobi kaka. Etikali bongo. Yangwana etikali ngwana pesa la manengwana. Donc ba comportement to kokuta na kati ya France abo, pe na Europe abo. Pe l'air bozo vivre na ye. Soki kaka azui zemi, alingi su yote. Donc là zo l'intérêt na ye. Soki zemi koti déjà akola bloquer a bloquer na téléphone alingi su contact na yote. Pour yebi déjà a comme un avantage. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Topesi bino mbote partout bokolanda biso lisusu boye à travers tout le la vie officielle. Merci mbote na bino partout. À toi en France. Nga koka moté so moninga leo na France, lobi na Kinshasa, lobi na Angola, lobi koka moté. Boka mwanga te ane on baki na ozala vraiment trop busy. Et puis voilà, donc Naza Awa, le bin aux Alaboui, le bin en Afrique du Sud, le bin en Londres, le bin en Naza, partout à Néo. Et puis au Tic à la Boui, moi, 2-3 ans ou 4 ans, on a aux Alabina immobile. Donc nous avons Libanda. Washington, 4 fois prêtre. Merci Nayo. Emile Bamba de Zurich. Kozana Batouka, Emile Bamba de Zurich. Tabatunangai. Emile Bamba de Zurich. Ye attendez na weko tika yo. Aweko abandonné yo te. Ye bina soka lobby ya salaka. Emile Bamba de Zurich. Batu misusu lokola ba IP de Gokao de London. Kozana batu lokola ba Patrick de Souza, l'obitaire de la prolongation. Tabatu nangai. Oboki misusu kono mona IP de Gokao de London. Au moins, nous Jérimbo au Canada. Après, on a vu Didier y a vendu wana zo zelayo. Ça. Là la batu nangai. Le nazo yamba encore pour Nabino Julien Kele Ntungi représenta il y a tous les réfugiés. Tu as mis Julien l'auto mégano kosola parce que makambo ko loba ezali et c'est mon mikolo. Tu as mis Julien moi trop alors sur ma comportement mon en Angola mais l'autre yambi les sous-poto mais encore ko solo là
Il a accepté que nous en France. Julien, bonjour. Bonjour, Papi Gen, tout le bel vie. Très bien habillé. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons représenter les réfugiés, toujours pour nous représenter. Nous allons bien habillé. En tout cas, nous allons Julien. Nous allons climat kaka. Ouais. En tout cas, ça va. En tout cas, ça va. Mais vous allez représenter à Washington. En tout cas, nous allons représenter à Washington, na kati ya Allemagne. Nous allons Nzambe bena pambola fungola ba porte azan jeune moko pina na kati Allemagne jeune moko courageux pe azali 4 fois prêtre bena en tout cas félicitations bena courage bena en tout cas ndeko nanga na sepeli bena. Ah ouais. Et ça moi me compte tout mon était Julien. En tout cas ça va bena, ça va. Qui me a en tout cas qui me a bena la terrain bena. Ah ouais. Alors émission to yamba ko bete sur ma solo il y a Bassi Angola, en fait, expérience d'ailleurs, Mambo Mona Angola. Les lopes comme la pote avoir déjà, comme mais l'expérience ni ce que les autres ont dans la Miki. Bon, expérience nangai surtout le côté à Bassi. Surtout le côté à Bassi. Bon, et là on a donc moi papi gen na kata mboko yo. Au moment na au déranger fille moko, vous savez pas même dans sous 2 mois. Pas même 1 mois. Kasi abandi ko pesa ba charge na yé et pas na yo. Oh. Donc boye ba inega pona 1 mois to 2 mois. Kasi oyo kaka kote futela nga courant. Ote futela nga imbonga ndako. Ote futela nga bonga gaz. Ba comportement nango ba wuti nango. Ba kombo kisasa na ba comportement ba wuti nango Angola. Mutu nanu bova ine pas même 6 mois. Nyomba la moko komi kosenga ye bambongo ezalaka te mais kana koyebisa biso constant ni osali mpona na miki parce que omeli mpe nango po tonde na toloba parce que constant ni osali déjà na miki surtout parce que nando olobela makambo basi Angola lelo oyo to basi koza na poto basi ya poto omona bango ndeni mpona bon papi geni basi ya poto eloko na remarke mpa na bango baza bato moko soko déranger alinga azwa charge na ye mbala moko apesa ngoyo nde ezalaka te. Donc ça veut dire bawuti na comportement na bango na bakombo kisasa na comportement bawuti nango na bangola baye nango tina 4 aéroport. Yo muta déranger bosali pas même 1 mois, bosali pas même 2 mois parce que lingo za charge na yo opesa ngo mwana mobalo na kaki mwana mobalo na baza pe na ba charge na ye oyebi pe vie oyo azumena na kata mboko te. Donc ça fait dire ba comportement là pour batika ngopo et tout ça la matro olingaka muntu bosali na muntu pas même ta mususu une semaine à pamba o futela nga courant o te futela nga mai o te futela nga gaz o te futela nga kututala ndako ezalaka te ba biloko moi si basala pour ba aider kasi ezalaka petit à petit. Donc ça fait dire pour moi mais ça là moi 1 mois, moi 2 mois, moi 3 mois, moi 4 mois, moi 5 mois. Ce qui pesa, mobile ko sungo, ce qui ezate, o ko tinda mobile na ki moyibité. Donc ça fait dire bango zaka soko lingi azui ba doléance na ye nyonso ba problème ne nyonso alina kinelango yo en tout cas. Wana basi ya poto ndenge na remarquer ba comportement na wo. Papi gen, pe basi yango justement ko banda na âge. Il y a 20 ans jusqu'à 50 ans. Olongo basi yango bazo songa lokola bana ba 18 ans ndeni balingi pe mabala te pe na biso na bango ba couple za na kata mboko na basi to kokuta na kata mboko bo ni to sala lango te yo peli ce mama la bisa oti surtout basi baza na kata mboko papi ke na biso mi tout et ça la compréhension la façon boko impossible on la zo bisa na ba jeune o bakenda ko lala na banda kwa basi wana boy basala très attention pour basi la mi to sala bien te. Comme ça, on a la boutou, tu peux me dire. Bon, tu ça la bien. Donc, ça la très attention. On a une compréhension impossible. Oh, il y a lobby kaka. Et tu as dit bon. Il y a un tikali ngwana pesa la maningwana. Donc, ba comportement tu écoute na kati ya France abo, pe na Europe abo. Pe l'air bozo vivre na ye. Soki kaka azui zemi. Alimi suyote. Donc, là, on a l'intérêt naïe. Ceux qui aiment côté déjà, à bloquer, à bloquer le téléphone, à l'issue sous contact na ote, pas yebi déjà, à comme un avantage.
il y a zemi déjà côté donc aza sous natina na ote kasi là bande ko vivre na yende mutabenda ki yo pembe na ote na sepe na yo to vivre oza jeune moko bien oza courageux ya ka to faire na biso to sangisa adresse na biso mi balé un jour botoki ko bota bongo te toki ko bala na ngala do peso mukana ndeti lokuta donc yo pe lo ya ngona o ya na ba force oya ko manifester pe na yondo zande yaya oya na ndeti ye na se wana azo sekano yo donc aussi cette énergie na ovena tout zemiga soke koti alingi su yote arriver à plan c'est yeah azuze minaye alingi su te ayebi aza un avantage déjà zemi sur le koli l'état ko supporter chaque jour na mbongo ya kushima l'état ko pese ma mukie aza na moi ba droit no l'état pesa kaye so bazo mona soki azuyo bo sangisi ne dossier azo mona lokola ba droit ne ke katala nde ba droit na ye ke katala lelo te et là so basi ba yeba asiko te parce que ceux qui a payé une année mon bal on a soit comme ko sala nde ba ko tala rendement ba ko tala salaire mon bal azozwa na ndenge yo pe moi si ndenge ozo vivre ba ko balancer ba ko yeba ndenge ni ba ko futela ndako et rek ba se belé ba zo sala na kata mboko yango moni baza ko tula so ko vivre na ka ko wa te ngala lingi na ngai libala na yo te ba droit na ngai ba ko kata so ko bala ndenge ni libala ozo ba libala église to libala mairie libala mairie ata pacte nyoso ya libaba lingite bazo banga on ba droit na bango mais ba droit ngo pe ba kata ngo pe lelo te donc yango no moni tozo lobela basi ya poto o baza na ba Belgique na ba Suisse na ba Hollande na ba Italie bo changer comportement na bino bo ba comportement bo wuti no ba Zaïre na bo wuti no ba Ngola ba ye na ngo lisusu ti na kata français a boy na kata français a kutu bo donc comme kutu pire tozo lobe incompréhension na français comme belé en tout cas d'autres ba comme ba général o lo ba ne lo ni mo sapoto ba yebi nyoso. Ah, mais on y a soupété quand même. Bon, si 100% botoko tia boye 10% baza bien. Ah, 90% pena baza ya mabe ya kosakana te. Ah, yo tu le sabas ya poto. Bon, ba tout là déjà pour parce que balini mabala te. Oh, ngala bi que non mais contre ba muso ngala bi que basi ya poto ba. Je dis basi ya poto balingi nde mabala. Balingi pena ne muninga zui sepela yepe fois sala bongo. Papi gani, wana eza kaka mukili pe mona bali. Kasi na foi de cœur na ye moko eza don na yete libala ya libala kovana libala ya kovana na libala pe mabala ngo pezo humela te na préféré kutu mbongo na ko ndo ba ila moi si o vame kutu na mboko la bangulu na kisasa na salisa na salisa ni na ngai pocherie na ngai na boko la bangulu na ngai ata na sombi mo terrain na ngata na pasa ata kota ba Kongo so na sombi bingulu na ngai na yebi da inani na koko matana sangulu c'est méchant mais oui ba comportement de okuta yango et pesi so maele donc yo sikoto ba yo na poto selon yo ozana pro bala tete na yebi sa ki o papier gel ngai dossier na tiango tina 2030 obi ke yo basi ba yoka bayoka problème ezate na ba réalité on ngala okuta siko donc yo so lingi mo so na tano bo sakana nanu tondeni. Bon, nous avons atteint au Sagalate papi geni parce que mboko za mboka ya distraction makasi. Donc soko sali règle na kata mboko yo otikalipe qui dit ba potika na kata mboko. Donc mboko lo liboso po yeba na yaki ko sala nini na kata Europe abu. Eza na ba jeune belé donc souci les allait kaka ko mara France. Kasi là comme France amo lo mukile sukia. Eza na mambe belo mutako ko sala na kata France abu. Donc mutula comme na destination ya France donc amoni akendaka ne kokindo kokotaka mabala akendaka na ye babara akendaka ne babwati ya moni vie esuki yabo ndeti na kati ya mboko soko contribuer te papi geni sort ezoya surtout na ba age biso to ba poto na ba 40 et quelques donc retraite na mboko bazwaka ngo na 65 ans soko yaki na âge ya 45 ans donc ça veut dire pour travailler en justement 20 ans na kati ya mboko pe pour travailler au contribuer pour ça la mukanda so ça la mukanda te ça la batunso ba beti 10 ans pour ça mukanda donc azaki na 45 ans kokisi 55 ans donc aterika na 10 ans donc ba biloko na mutu peut sala parce que ba jeune belé au outi na banzela ba Turquie ba Maroc ba Tunisie ba Afrique du Sud au outi tamso na banzela mususu
nzela makolo komi na kati ya poto abu ye wana pa mbuta lombi to boyi te ba délire ezala nango ko ndo kolia montaba na yo ezana problème ezala ba jeune ebele ba commission comme le la métier donc chaque samedi on ndo kokuté na nganda moko yango na go telemela ba jeune wana en tout cas bo changer ba comportement la biso et ba comportement la bino donc na biso na basi na kati ya mboko ba mitu na biso bene sala bien penati nini na biso na basi na kati ya Europe na kati ya France na basi na mibali biso sala bébé imaginez moi si vous avez na kati ya ndako ye mobali oke musala ozana esika ya kokende lisuite donc ça veut dire musala ndako moi si pas ke musala ndako donc au moins la tamo suso yo kokuta moi si na kati ya ndako problème ezala na oteka si moi si moka fâché moko donc a pente ba câble au moins la be moi ça kende musala moi ça tikala na ndako mobali azo kota au mona moi si a pente ba câble ye moko dans les vides likambo ezate kasi moi distinction moko ya moke kaka boye mboke peli moto mais sikoyo tant solo baki basi ya poto baza na incompréhension basi ya poto ça dépend na basi ya poto baza basi obala te pour bon basa poto basa poto ya on tozolo bati na 10% na ya malamu baza na kasi oyo batikali 90% ba pourri en tout cas baza na bango na volonté libala te imaginez muto komi na âge à 45 ans kasi ozozonga lokola mwana moko ya 18 ans mais basi badingaka bazonga ba miketi te babe berere ya mwana neti na tango bazonga mwana moke na nzoto to na bongo pona moment bato bazomona na bavanda na bino bozomona lokola ozana na terre bisengo ezala na part na biso bana mibale ezala na part pe ya biso ya bandeko na biso basi age soki epusani linga o se préparer retraite à vie na yo oyeba atende naza aboye un jour eza mboka na ngai te un jour na travailler nangi ndokosala te exil na ngai na kati ya mboka na ngai pour kokoma mobange na kati kosala retraite na kati ya Europe aboye eza souffrance makasi eza souffrance makasi kasi na kati ya Congo ata nakomi na ngai na ba age ba 70 ans naza ta na village moko na ndoko soma ma terrain na ngamba bonte naza na kisasa naza na esika na kozala l'aise ya par rapport na kati ya Europe aboye mais tozomona ngo mais tozomona bana misusu babo babota bano to boti abo papa soka koksika ka 70 80 bazui opena bako tiko na maison de retraite parce na bagisa sa to vanda na bakoko na biso na bakokoloko na biso donc mboka na biso ezaka mboka na biso atati to za na kati Europe abo miso na biso za libanda donc ça veut dire les gens n'ont pas encourager na ba jeune soko to zo mo moké na otalaka pe simisika yo uta donc ça veut dire les amis maintenant tout peut ça conseil c'est que Julien tant yo zo lo ba makanga la temi apo ya dossier mo un peu sensible tant zo lo ba ke basi ya poto 10% ka baza malamu yo kutana ki na nini oyo esali pena ki emema yo okoma tina décision ya kolongola 90% na baza mabe kasi tozala ba mito travailler na bango ba beta na solo ngate na za jeune na puta na bien wala za masolo yo monité o nga na mona pe na plus o bandeko bazo kobeta nyonso yango tozo sangisa moi si nga nyoko la bien tozo ba ya ba bon yo bien te papi gel basi na poto ba nyoko la biso bibali bon yo bien ngote basi bazana ba sali comportement na kati ya mboko talaka moi si bozo vanda na yeka ndako moko soko za na mukanda te bolingo za makasi moi ça za na mukanda mobala za na mukanda te bolingo za makasi kasi papi gel mokolo yo za mukanda romona moi ça changer lo face pas yebi na minute wana yo pe comme général romona lo lisuti soka c'est compliqué okaka ba OK non pe mutu loko na ngani na za aboy ata lelo soki na bali na za na mukanda toto vivre na mwasi ndako moko papi gel ngala na kozala na ndako na ngamo bonazwa na compte na nga mais oui na teba petit ba futela na bango to soka yindi kuna directement na zoni na ndako na ngai donc yo ata nini fozo na ndako na ngai na ndako na mwasi na ngai kasi na droit na ngai pe ya mukando nga na za nango na kondo koluka ndako na ngai ta chambre salon na teta bat ba vanda na ezala kaka oyo soki ekunda ke baby directement na zoki na kata ndako na alors soki esengo pesa basi yango bande kongo ya basi conseil
au ça va changer na nini bazalaka ndenge nini bazalaka ndenge nini pour makambo tolo ba oyo et arriver le bango te pour mibali ba kimaka bango te au ça va net par exemple côté de moi aussi essayer de penser conseil au c'est ni kena pena autant le moko c'est bon conseil na ba pesa na bande kwa basi mutu nyonso akoya na vie na yo aza na mukanda te en tout cas ceux qui a préféré vivre na yi ceux qui azani na ba comportement bien vivre na yi pour vie est très compliqué à makasi mutu muso tant sur le zo négliger tant sur ye wana ni mta ko sungo na vie pour tu te vivre à boy so na to kufite mutu ko yedo na vie oyebisika o utate tant sur nzamba pesa ki yo mobali wana pour kaka aya na vie na yo pour aya ko cadrer yo yo suko négliger mobile wana eza la base bien na kata mboko ba négliger mi ba la vie na bango ba négliger mi ba la vie na bango le ba komi le a komi na pitu le ba komi na ale le ba komi na tonton po nzamba pesa ka o de mobile la vie na o négliger ki ya mo mobile nyonso ko ya na vie na yo so ka na posa bo vivre na yi bo vivre il faut ce que faut azalande mission de bonne ndako mo azalande ni pas la soumise na mbali na pas à la respect. Moi c'est impoli na ngali ngovanda na moi c'est impoli. On va maintenant vivre na ngai na moi sandumba kasi moi c'est impoli te. Mais oui. On va maintenant vivre na moi sandumba kasi moi c'est impoli te. Moi c'est impoli au monde makamna. Pour moi c'est impoli au monde makamna akoya ko manquer yo ti na sika batu bazali. Donc ça fait dire qu'il y a le bana bande ko na biso basi mo changer et ça la bino très bien makasi. Bon respecter mibali na bino azala nango te vanda na ye azala mukanda pete linga ye bo vivre so que sengi ozo kotise na adresse na yo kotisa ye so que sengi bo sala pacte bo balana donc na ba mariage na ba kotaka yo na mutemo le bani moninga jusqu'au le bani na mutemo bon libala moninga po sepela kaka kasi teme na mutemo no siko c'est une expérience nous le romona donc na mariage ça landi na kata mutemo milobani na romona ba mariage ba koto tal ba boti o milobani bon na regeta kaka dépense jeune na sali pour papier que n'amboko pour bala pour compter ça na ba 20 25 000 vrai libala vrai libala 25 000 déjà ba 30 parce que ça la pas me rose Frank Dumbo Kamango le seigneur de Washington DC pire vieux à salam mariage moto matatina d'hélicoptère c'est-à-dire plus de 50 000 bimars à la mariage pour ça la pas toujours ça les bah 15 000 le mois bon raisonner ce que je me suis dit balangue simbi ça les inani maman ngai parce que va même bon moi là ça qui dépasse va même autre ça bangolo ça c'est bilanga na au bout la bangolo no élevage na au ça les élevage ceux qui ba ferme na tout ça boy ça ba kota ozo ki dem mbali ma na donc la mbali ma wa po ta la souffrance tant sur mobile nga zimbongo dans mususu na misala ba passeur voilà na ba makimason dans mususu azambe à ménage donc il t'a misala poto on est c'est amataka kolombo on a kangisi na nenga passa le makelimba au moins libala on kaka 1 mois 2 mois 3 mois 6 mois et comment la comportement moi c'est ça ya mabe moi je crois que libala peut que ça libala peut rapide des amabe faut que soit temps oye ba pena moi c'est bien tant siko ta rozo combien pour na yo siko normalement monto po balana boko beta tam sous 3 ans kasi mabala poto tala ba fille mususu bolinga ne ka pas même 6 mois ngoloba po balai mobala ngo bala o bakino kolokota mbongo na bala oni balingi komba libala balingi komba libala kasi balingi respecter libala ngoti bato balingi mabala ngo banda kaka âge à 35 30 ans 35 ans 40 ans 45 ans 50 ans balingi moi libala na façon moko impossible oni ni barataka yango na bo jeunesse na bango c'est le comportement na bango donc lelo soko kuta na kaka ote c'est langa ka signe na famille tout ça la moi manifestation moi mukie moi si mogo abi bon Julien yo na moni ba nga za mola na chambongo wala comme ça tout ça papi vraiment c'est voilà hein vraiment c'est voilà ça moni ba na za na yo côté ah bon vraiment c'est voilà de ce côté bon ça va vraiment c'est voilà Telabi yo so kutali bon ça va ça va pour moi si a remarqué mobali
aza na eloko te mpona sunga mobile na ngai vraiment c'est wana est-ce que libala ya lani wana oh kasi tokokotela yango ndenge wana na kati Europe donc yo so ndeko na mwasi asali bongo osepela nango te problème eza tasungi mobile na ye na ntango ya pasi sungi mobile na ye sikoyo yo mpona yo sokotala mwasi abodo obi nzambe merci mwasi molonga na nga nde ye kasi ye wana mpena ye kosunga ngo na vite donc si je comprends bien donc yo mpo bala fo mwasi ye mwa bisa mbonga te omoni mbongo ya dot ezalaka na coutume na biso yo moko mpo bimisa mbongo na motoki na yo lokola mbongo ya mokanda obimisa na motoki nyonso ba whisky na biloko nyonso na basengaka en plus osengi facture oyebisi famille te naza na posa na vivre na mwasi nange esika moko soki tozwi mbongo toye kobalana a partir de bokozala na mwasi esika moko mwasi soki asalaka mobali soki asalaka mwasi azoyede mobali na ye ate papa nasoki mwa costume na liste wana boye nasoki mwa costume mobali mpe abia te nga mpe na liste oyo wana boye na mwa mbongo nazwi nasomi mwa super ya mama ande nasomi mwa babijou ya tata donc azocontribue vrai mwasi ye wana mais oui mais yoki bala mwasi acontribue na libala ça c'est normal mwasi azoyede mobali na ye ki mobali eza place kasi nga mpe nazosomba te eza lokola yo mwasi nazovivre na yo ozoloba nakenda kokota ko magasin nasombelaka yo na biloko ya cher na Louis Vuitton bagoda bien ya ba 5000 ya ba 3000 kasi mbongo wana mobali azosala dépense asombelako bagarde ya ba 3000 kasi yango wana mbongo libala mobimba yango wana ndakokanisa mpona libala non mais libala eza mérite yo faut mériter ko mériter eza na problème moko te eza balobaka mwasi na mbaso balingani mpona libala faut mérite mobali faut mériter ko mériter eza na problème te eza sikoyo ça dépend ya bozwi ya mobali boso sikoyo naza nango te soki nasali déjà un petit pas bakati ya famille wana soki nasali déjà un petit pas problème eza te donc ça dit mpona yo normal mwasi libala eza likamba pressé te soki se présenter na famille ya bamboti bokoki kose préparer libala na bino dans 5 ans dans 6 ans bose préparer libala na bino olenga na dozwa salaire moti bozwa salaire exe nga na ozala na compte mosusu monte mosa ozala na compte mbongo na biso lere ewuti libanda na misala ekoti na kati ya ndako tosangisi yango tolobi ate dépense oyo tokosala mpo na ndako dépense oyo mpo na boye nga alobi libala n'est-ce pas libala eza mérite tolobaki wana mwasi na nga toloba yango te mwasi na nga na bala bongo te soki tolobaki mwasi na yo bala c'est que eza yo nde fo bimisa mbongo mpo bala mwasi na yo parce que soki omiki mwasi acontribuaki mwasi akesomba mpe costume mwasi akesomba mpe nio moteke no quelque part kobeta to oteka aza mwasi na yo bala sikoyo kondone mwasi place nini papi gen omoni yango bon eza na mibali mosusu mpe mwasi abimisi ta inkate asali nyonso ndenge mobali azalaka eza mpe na mwasi mpe vrai mobali mpe ye wana eza mpe na mobali mosusu mpe sur 100% asali ta mosusu 70% kasi mwasi ayede ta mosusu na 25% eza mabe te donc pour le moi c'est malamu eza oyo ko ngai mwasi akoloba nasombi biloko nyonso napesi biloko nyonso kasi mwasi alobi na ngai mobali na ngai na mono souffrir makasi besoin eza moke na koyede ta mosusu na sale ta mosusu makambo akolia ngai nde na kotala makambo wana tout ça eza très bien makasi tozoluka nde basa ndenge wana mais oui so basa bongo seki baze bele oui baze bele na poto basa poto bakabaka te papi geni nazo biso solo te basa poto bakabaka te ya solo mais basa poto polia mbongo na ye okolionga na fufu bon to soko melaka bière atili o bière na malangwa surtout kutu balingi donc mibala poto balingi malangwa ya kosakala te na pondu mai na mabière na ye donc basa poto basukaka kaka wana elo nazoyebisa o bacomportement towuti nango baafrike bangola na bakisasa yango toye nango omona mwasi bozo vivre na mobali kasi boza vision moko te mwasi azozwa salaire na ye azosala makambo na famille là c'est grave mobali mpe azozwa mbongo azosala makambo na ndenge na ye papikele yebi na kati ya poto ya boye eza ta mosusu vie moko bon te masa moko bon te ndeko moko boye basali na mwasi 20 ans bon te 15 ans bon te 10 ans aye kosutuka mwasi azala na lopango na kisasa soki mobali ndenge wana akozwa shoki te mwasi bolalaka ne mbetu moko kasi oyoki sango mwasi
na yo azala na lopango na Kisasa ta musa tongisi ta mususu premier niveau so ngai na yo tovandaka ndako moko poko yebisa ngai te mabala ana ezosalama awa omona mpe mobali bazovanda na mwasi ndako moko kasi mobali asombi lopango na Kisasa mwasi ayebi te oyi mabala yango ya poto donc mabala moko ya poto donc tomilingi te donc mwasi ayebi eloko ye alingi te biso mpe mibali toyebi eloko ye oyo tolingi te sikoyo conclusion eza nini il faut moto asala nini surtout mobali il faut asala nini mpo na yo en tout cas mpo tozala na moko la bolingi na mwasi mpo botya nyonso na mesa botanda tu na mesa vi mobimba yango tozosala yango y a pas deux toza lisusu na esika okende te à part lifelo na lola tokende patike na minute nde toza nde tokende susu wapi kaka lola te tozolukaka tokende kaka lola to lifelo déjà tokotaki déjà na kati ya France donc destination na biso déjà tokoma déjà so destination na komi nakoluka nasala mpe choix moko bien navanda na ngai mpo sexe nyonso eza na oka ndenge moko mibali tu mpe baza na baoka ndenge moko donc tomiyebi tomilingi te donc ça veut dire yana kopesa conseil na bandeko en tout cas to changer voilà on est presque na suka po to sisa intervention na biso na ndeko na biso Julien je veux que yo bina olobaka bina bon tozoloba ba réalité to ekokuta na poto ya boy eza lokola ba vie akala surtout ba vie akala to telemela bino ba vie akala to telemela bino ba ya déjà banda ba 1900 78, 79, 80 nyonso wana ba vie wana ba tie bato na berere ko. Ah non, mais oui, ba vie wana ba tie biso na berere. Yo ko sakala te. Bango ba lobi biso muntu te yo ko bebisa poto. Bino ba kuya. Biso ba kuya. Donc biso ne ko bebisa poto. Kasi biso te yo ko bebisa poto te yo ko loba ba réalité. Te yo ko loba bo solo ya poto. Poni bango babomba mamba poto pe biso ba jeune toye na vibration na biso ya ba jeune toye na ba vision ya misala surtout bato ba uti ngola félicitations donc toye na vision musala musala nyonso oye ke yilo na vie sala ngo pe biso to uti ngola to pona na biso misala te donc ça fait dire toye ko lobande ba vérité siko ba vie wana basalini ba vie bato basalini kasi ba vie la batia biso na bere soki makambu ya ngunde simbite wa kaka petit ndenge makambu ngunde ti simbite nzela mususu ezate luka mwasi obala to botala mboko zo mwasi eloko bango baloba tolika bango bapesa kaka non mais parce que via lingi to souffrir kasi basi yango pe bakomi yule msu makambu ngunde simbite basi yango bakomi ba prophétie oso makambu ngunde simbite kozula mukanda à part ta mususu ya maladi ozula su mukanda wapi esika clé basi bakangi biso donc basi na mboko bakoma ba prophétie esika so bazo sakana na milimo ba jeune ebele yango wana ta yebi ngai nde naza aboye mukanda passage obligé akozula ngo pa na ngai ce que ba vie ba to mikolo wana yo teme bon makasi bone ba vie ba ya ba ndolobi 78 79 80 le mo bon basali ni ba vie wana balingaka misala te balingaka misala ya chez ya tsekula yango ba erreur bango bazwi na vie balingi so biso to ya kokota na ba erreur wana yango biso to telema to kokota na erreur non mais bango so l'action mwasi pas comprendre que non pour ne simbiter ce que pour ne simungunde simbiter ce que faut la tunze ba recours eze belé na kata mboko ba recours eze belé eza kaka te pour nous amukanda la sima mwasi bote la sima mwana eza na bato musu pa vandi 5 à 6 à 7 ans ba association eze belé la kisa mutunzela bien petit makamnenge simbite luka boulot luka chambre kolanda na makamba mwasi te kolanda pe ta mususu makamba bana pe kobota pe na kata mboko te luka ba association okendaka no musala kangisaka mboko na luka avocat okoki pe kozwa pe mokanda ta mususu na likambo moko boye na batante ozovanda ta mususu 5 à 6 ans ndakozwa mokanda kasi yo ozokataka mbala mo petit makambo ndenge esimbi yo te naza na yelo mosunga na kokolakisa yo te ende koluka basi yango bango bazonyokola biso na kati ya mboko basi yango bazonyokola biso basi mpe daya base comprendre moto oyo soki kaka yoki yo ozwa rege esili oyokama makasi kasi mwasi pa arespecte yo soki yoki oza na 10 ans na yo mwasi wana mpa kozala mpo bino mibale boza bagénéral général ya mwasi na général ya mobali mpe mabala yango mpe erumelaka te
mabala kutu erumelaka mwa mukie omona mwasi aza na mukanda mobala aza na mukanda te mabala ana isala nini erumelaka mwa mukie kasi oyo mobala aza na mukanda mwasi aza na mukanda erumelaka te mpe oyo baza na mukanda te so azovanda na moto aza na mukanda eza lokola libanki abatami na sala likasa mokolo moko kozwa mukanda atiene mpe poa surtout soki akuti na bacomportement bien te donc avandela ye kaka mpona mokanda yango ozomona na kati ya mboka oyo boomona mwasi kitoko makasi okomisi nzambe kasi mobali moko abotisi ye okondima kutu te kasi mwasi wana aboti mpo na intérêt na ye un jour soki azwi mokanda avanda so na mobali wana te Comment faire chier oyo eza baguna ngai te oyo eza baguna si ta bacomportement oyo towuti nango bangola towuti nango bakisasa okomona mpe ta mosusu mpe boye mobali bobosi lokola nga nde naza bogile nkeli oyo nalati bablouson oyo boye eza ya fere moto alataki yango kasi mobali kitoko lokola nga boye gile nkeli ntumi représenta ya baréfugie kasi okomona naka ozwa mwasi moko boye oyo kutu aza ta mosusu baguna ngai te kasi navandeli ye kaka ta mosusu mpo na intérêt moko boye soki aza na comportement malamu na kotala mabe na ye te mpo mwasi babalaki mpo na comportement kasi soki par exemple boye oza na kitoko te mpo oza na comportement mabe naovaa na yo te naovaa na yo te omoni mboka ngo ndenge ezokende ki perd ki gagne donc mboka ngo ezokende ndenge wana voilà Julien tourne sur la soukate potosilisa mibale ebele na kati ya mboka papi gene azoyebi biso vérité bazo chie bana basi ebele bagarçon omona le mec moko boye asalisa bord ya Portugal ya mbata azolingela yango basi mpe basi yango mpe baza bazoba eloko liboso basi yango le tolingaka bango eloko liboso batunaka kaka biso kaka oza na doki so bayaya mpe bazwila bango stratégie asalisi lelo 15 na ye ya 10 ans aya kolakisa yo moso olobi ate mobali aza na mokanda omona ala konika o boye bor evandi zemi lelo nzembe ekoti mwasi okomi koloba ote kasi tokende odeklare mwana akende kodeklare mwana eloko wana eza mbata eza mpe ya lokezu mpe okende odeklare wapi ekomi kaka lelo lobi mwana mpa sumbiso obala misatu okomi kotelema na bagare ya kobenga basa 15 mpe basi bayebaka na kati ya mboka oyo mobali nyonso oyo aza na mokanda ya 1 année 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans akopesa mokanda te aza na droit te moto apesaka moto mokanda oyo aza na 10 ans oyo aza mbundiste oyo aza français donc soki okutela mobali oyo te ngai ne mobali nanga aza na mokanda tuna ye mokanda yango eza ya mbula bo ya mbula bo soki abimoko ya 1 année ata boboti ne mama eza lokola nguba bakalinga ata oloni yango mikolo soki sa ekebota nango te soki bafille ebele bayebi te azomonaka mobali na ngai aza na mokanda 1 année nazwa zemi na ye mpo soki oboti na ye akende kodeklare oui akodeklare mwana akodeklare kasi mpo bapesa mwana na mokanda bapesa te baza na mokanda 1 année derrière basi ebele bakoti na libulu yango wana donc obanda 1 année 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans mobali soki aye epai na yo to mwasi oyo aza na mokanda 1 année ti jusqu'à 5 ans akotikala kopesa mokanda te moto akoki kopesa mokanda oyo aza ngundiste oyo aza ta mosusu na 10 ans to aza français ye wana nde moto soki boboti na ye bongo te ye wana soki bokosala ne pacte soki ye wana bobalani mariage na mairie ye wana nde moto akoki kopesa yo mokanda yango lelo ngai Julien Nkele Ntungu représenta ya baréfugie nazoloba vérité bon se comprendre ebele mpo lelo okende na bagare ta mosusu ya bacompien bacrei bamien okende kokuta bajeune fille na bana mike na mawa omona lelo abengi sa 15 bazwi ye omona lobi abengi bazwi ye te tala souffrance ya ndenge wana bakendaka koliaka ntina barestaurant du caire kosukola ya malonga te kovivre ya malonga te lelo soki akutani na motu moko boye oyo aza babu na ye te aosala nini moto wana aza na ndako akoki kokota libala mpe berere wana nini bato basala ngo nini eza bamista oyo bazalaki na bakisasa oyo bazali na bangola oyo batindaki basi na bango awa ate na mama ndenge aza baza na bana mibale natinda ye na France
moi ça kokani souffrance cité le moi ça comme ça là détournement et ça photo condamné bana ba cité au moins ça kokani souffrance cité parce que yo kuno za Angola yo kuno za na Kinshasa au vandi au dobe taper to lo te ngai na za boye YouTube on te Alain na tinda mère na mikili na balifanto mais on dit vini oyo ba petit bazo vivre na moi ça doit vivre à bout quand même ceux qui par exemple aux hommes mutu moko mona moi chiko na o tingala bango mbongo ba ke na ba 15 wala te bakamata balukata moi chambre salon na bango et moi si bana bakota classe moi na soka tangi na 3 ans en plus moi so sali 5 ans na kata territoire français dans la droit européen seulement là moi so na mukanda donc bango to fungola batu boye ba réalité ya poto mingi ekengelaka papigeni na ouais na début na ouais mukolo beta solo bi yo na décembre ko to linga moi c'était na décembre donc il y a on a peu ça toli na ba jeune soko lingi moi si na décembre ça dans la bana 5 yé bango ya na 5 cadeau oh parce que comme papa na bango ah bon ça yo suko sugiti et c'est ça le problème monte boye ba songo to biso za mité ma bête pour na bango bango nem ba mité ma bête par la biso de ça bana 5 préparer 5 cadeaux pour na bana wana ah là Julien bana wana pe soko bokoli bango un jour bien un jour be ba koki pe ko aider pe ba koki pe ko kunda yo la vie. Donc ça fait dire to boyi bango te pour te ko kuta bango na ba libole na bango la charge na bango donc ça veut dire ba kobai na bango ba kocho na bango donc to boya bango te le ba lobaka soko lingi mwasi mais pe na bana mais yo go linga mwasi na décembre te la poto kasi soko lingi mwasi na décembre charge nyonso obligatoire donc ça veut dire to boyi te bango ba sala bango ka poto sumbaka bango donc ça veut dire soko bokoli moi si au coutume moi si na bana bokoli bango bien tant sous bana na pe ba koyi ko kundo ko leka tant sous na bana oyo moko boti pop donc bango nyonso baza bana na biso kasi ezalaka ne mabe moi si soka coutume bali na bana balinga ko yede bana na biso te kasi biso so coutume na bana to zoka bana na lokola bana na biso donc ça fait dire les aningona. Voilà, merci la bande de l'émission Zalaki expérience il y a Julien Kelentungi représentant il y a ba réfugié qui ndenge Julien le basu kezani poto si ça se pour pesa mbote to si ça bon minga rolo baté o bazana na mato ya koyoka bayoka na pesika le vrai Jimon de Paris na pesi Rosa Lukubika na pesi Mbota to na pesi Mama Forme na pesi Mbota to na pesi Angie Mabala papa ya 3 bana 3 jumeaux bazo sola kaka te batongo kaka donc kasi balingi kaka babwaka kaka bango kaka donc minga rolo déjà te na pesi bana nyonso ya Grèce nyonso bana Moria na pesi bana Samos na pesi bandeko baza na kata Chypre baza na kata Maroc na courage bino ya yeke simba poteza ya mutu nyonso so de permettre oya baza na bakisasa boya bino moboya komona ba réalité oyo eza na kati ya mboka oyo donc ça fait dire na courage bino toujours et simba donc minga rolo déjà te ezalinga Julien Kelentungi représentant ba réfugié na se courage bino na courage na bata misala nyonso ya maboko be safoder nyonso na pesi bino mboto sakibila. Voilà, merci na bino nyonso bato bolandi biso ezalaki Julien Kelentungi bana Maroc bana Grèce bana Chypre ba côté on a tout en tout cas tozakaka bato moko force et kosimba Bosika madame, tu as encore un Mikolo, tu as encore Julien pour ma cambrissée, moi et bien. Tout le bel vie. Bye bye. Asiko, Nera, Yenisaki, Tobodi Kansai. Papaye, Olimbo yanga na yo ebana bana bamboka, Olimbo na pesa kiyo bonzenga papa, Olanda bamwata ebasa banzambete, Sa chakre na sala yo na nzoto na yo, Bajaluma wate o, Bajaluma wate.
bolingo napesaki yo bonzenga papa kolanda bango te basa banzambe te achakle nasala yo na foto na yo bajaluma wa te o bajaluma wa te kalabana tobotana yo papa ye mokolo bakokona bakobenga nani papa papa na mokili azalaka se moko ye anga naleli yo antoni kuba papa fedi ya ngoma e shabiki mwanzango eme ya menao kalabana tobotana yo papa ye mokolo bakokona bakobenga nani papa papa na mokili azalaka se moko ye anga naleli yo antoni kuba papa eli bomengo ye merelile nao mama na age oya kotala bana ye mambwani na fela kletite mama anga naleli yo